Bonjour, bonsoir, bande konangai, ba congolais, bisika nyoso bozwami na monde entier. Je viens faire ces petites vidéos vite pour to pesa na kaba information ndenge to salaka na kati ya communauté na biso. Na ye kolobela likambo ya infidélité ya mibali envers basi. Na lingi nazwa na lobela sujet wana juste pourquoi parce que eloko moko euti koleka na communauté na biso o histoire ya Michel na Gladys ndenge Michel abetaki Gladys pona infidélité ya mobali na ye yango po biso tozalaka soki eloko eleki na communauté tolingaka kotala eloko nini ezali important na kati ya sujet wana o biso tokoki kolobela tolobelaka toujours ba faible tolobelaka toujours ba faible et puis toyaka kopesa moi éclaircissement muke par rapport na histoire oyo ou bien na eloko eleki na communauté na biso na ye na pokwa ya lelo parce que biso toza bato naza moto napesaka mingi napesaka ba conseil concernant la moralité dans la société, dans notre société, dans notre communauté. Alors, nalinga ki kovanda kimiate, nalobi na ya ko éclaircir likambwana ya infidélité. Infidélité ya mibali en général et puis mibali nabiso ya communauté en particulier. Infidélité ya mibali ezalaka di ya kwa e utaka wapi e yaka ndenge nini. Parce que mingi tomona kaka basi bazoloba mobali nangaza infidèle, mobali nangaza infidèle. Or tobosa na katolinga te koyeba place nini infidélité wana euti et puis ezali cause na nini. Ba infidélité nyoso ekoki kozala na cause na eloko nga nazolobela lelo mais on peut dire 70% ezalaka vraiment dit na infidélité. Voilà, infidélité ya mibali na biso na communauté. Basi ebele, lokola likambo komeli ndeko na biso ya mwasi Michel, ekomela basi ebele, oya ye mbuyebani kaka po ya filmaki. Mais ekomelaka basi ebele, pourquoi? Parce que mibali baeko bakomaka infidèle à un certain moment. Infidélité wana sikoyo eutaka wapi. Infidélité wana mingi, je peux dire 70% ou à 80%, et ou taka naba comportement na biso ba mama. Naba comportement na biso basi ya mibali oyo infidèle. Je vais m'expliquer. Na Bible, biso sotoyebi na Bible komami, femmes soyez soumises à vos maris. Femmes soyez soumises. Mibali oyo tobalaka, bandeko na biso ya mibali, bango batu bakoma eloko wana te. Nzambe mutu akoma loi wana. Alobi femme soyez soumise à vos maris. Soumission eute pa ya nzambe. Donc bokonzi wana likolo na biso nzambe apesa yango mibali po bakonza biso. Infidélité mena ebele eutaka na manque ya soumission wana. Infidélité ebele eutaka na manque ya soumission. Okomona lerbo lingani na mutu ozo yokela ye, bozo yokana, bozo bengana, et puis boti e umelate boye kobalana. Okomona lere boye kobalana na début les tout des premières années, aussi premiers mois ou les 3 premières années. Problème ezalaka te okomona bato bazo lingana, bato bazo solola bien, mais comme à période moko boye, moi si la majorité. Parce que toujours le bel infidélité à mibali parce que basi vraiment ezalaka rare na infidélité. Mibali na biso nde basalaka ngo mingi. Mais nazo expliquer comment eutaka na biso moko. L'herbe ba na mutu respect ezali, soumission ezali parce que bolingo ezana no makasi, nyoso mobali alobi bozo solo l'ensemble oya uti musala atuni moninga ya yo journée le kakindenge nini, boseki bosololi, voilà. Mais eyaka kokoma ba ane moko boye batu misusu pe ba mois moko na ba mois kaka omona manque ya soumission wana eye. Manque ya soumission wana eye. Omona mwasi
mobali na ye azobenga ye par exemple mama tel, mama Régine, oyoka ye ozobengela nga nini? Ole andima nano oui papa olingini te. Ozobengela nga nini? Loba eloko lingi na musika. Or Nzambe akela mibali bazali apesa bango autorité wana sur biso ya kokonza biso, c'est-à-dire femme soyez soumise. Aloba ngo na mobali te aloba na mwasi, femme soyez soumise à vos maris. Aloba na mibali kaka eloko moko balinga biso. Mais soumission bandeko nanga eza eloko munene oyo biso to négligeaka. Or eloko wana ebomaka mabala parce que ezali eloko eza autorité moko oyo Nzambe eza naturel parce que c'est Dieu qui a donné ça aux hommes. Aux hommes. C'est Dieu qui a donné ça aux hommes. Donc cette soumission là. Donc ce qui ozali ko se soumettre lisusu liboso ya mobali na yo etindaka mobali akende libanda. Ake koluka mwasi oyo akozala soumise. Basi ebele bazalaka surtout mingi soki asi aboti bana akomo mona lokola mobali akoma opesa mususu mobali respecté. To mona mwasi mususu soki ye mutu par exemple azana moye yende afutaka ndaku yende asiportaka ba charge ya ndaku omona respect nyoso oyo ifale apesa mobali na ye alongoli yango azopesa su mobali te et comme soki par exemple bandeko ne baye na ndako to ye na mobali bake otala famille na bango omona azo ridiculiser mobali na devant bandeko na peut-être bandeko na ya mibali azo ridiculiser mobali na tant sous devant famille na ye parfois devant ba camarade na ye azo ridiculiser mobali azo benga mobali na oza zoba yo penzo zalaka zoba mobali akolinga bongo te parce que Nzambe apesa ye autorité wana Nzambe apesa ye pouvoir wana sur moi si. Alors soki akomi komona ke baza kopesa ye yango te parfois inconsciemment akomi kokende libanda pona kokende koluka mutu akopesa ye respect wana parfois inconsciemment ye moko azoyeba te parce que eza eloko moko eza naturel ba força kango te c'est ezali loi, c'est la loi que Dieu a donnée aux hommes, c'est la loi de la nature si on peut dire ça. Nzambe mutu apesa mibali cette opportunité, apesa mibali cette pouvoir là sur nous. Donc mobali biso to sa bango donc to la soumise na mibali na biso mama l'air ondimi obala moto l'air ondimi bo vanda na moto l'air okei ondimi sango apambola mariage na bino to passer na bino apambola mariage na bino l'air ondimi ko kenda moto na commune et puis biso normalement toza ba Christ toza ba ndimi to yebike to croire kandie to yebike loi wana eza na Bible ezate ke o mobali no moto eko créer yango femme soyez soumise. La soumission, c'est pas l'homme qui a créé ça, c'est Dieu. Donc, le rondimi au balamutu, yeba que automatiquement, il faut respecter loi wana. Ya koza la soumise devant mobile nayo. Parce que ce qui a commis qu'on remarque que eloko wana eza ce que oza sous soumise na yete. Que ça soit consciemment to inconsciemment akokende ko luka moi si mususu o akoza la soumise. Yango mona kaba infidélité ya mibali obabimaka mingi libanda parce que ba mama to komitu na pona nini na debile to lingana kana ba papa na biso na debi biloko wana ezala te. Pourquoi na debi ba papa na biso batika biso te po bakendo linga basi misusu la majorité. Mingi ezalaka bosi bo vandi des années et puis soki bo réfléchir bien soki to meki kotala soki moni mobali na yo akoma kombima libanda omitala omituna qu'est-ce que moi je n'arrive pas à faire. Et loko nini na komi nazo sala pe lisusu te pona ko satisfaire mobile na ngai bandeko na ngai basi mingi ezalaka manque ya soumission manque ya respect envers mibali na biso bakendaka parfois inconsciemment ko luka mwasi oyo ako respecter ye parce que eza loi on Nzambe apesa eza loi ya nature eza toza obligé toto saka bango eza te ke po mobile na yo musala esili asala ke susu te yo moko ndo komo sala okomi soki abengi oyebisi olingi nini otala zoba mobali oyo ozofinga devant bato lero finge ndenge wana azomona ke place na ye bazopesa isusu moi autorité na ye wana te
akomi komona ke na kati ya ndako na bino place na ye eza lisusu te. Yango monaka mibali bakendaka libanda bakomi kokende koluka mwasi oyo akopesa ye respect na ye en tant que mobali. Po ndenge tolobaka mobali ya muke ezalaka te, mobali ya muke azalaka te, mobali aza mobali. Donc il faut topesa ye respect na ye ya kipapa. Po basi ebele balobaka baninga nanga mingi ya basi omona bazoloba oh l'émancipation. Émancipation eza mabete. Mais émancipation eza ko permettre biso to sala misala donc ba loi ya ba gouvernement na biso na ya ba pays yo to vandi et pesi biso opportunité ya ko sala même misala lokola mibali ya ko kende misika na ba étude lokola mibali ya ko luka pe ya ko sala pe misala o mibali ba salaka. Émancipation so pesa biso wana po tozala ndenge moko na mibali na ndenge ya musala ezate ke na ndenge ya foyer. Parce que foyer mutu apesaka mutu abalisa mwasi Adana Eva mutu liboso eza nzambe. Et puis même nzambe wana akomi femme soyez soumise à vos maris. Donc ce qui respect eza lisusu na ndako te mibali bakimaka plus de 80% ya mibali soki otuni bo baza ba infidèle au mona ka réponse ezalaka nini mwasi nanga tosaka nga te mwasi nanga leokaka ngai te mwasi nanga na koma torchon na kati ya ndako na bimali papa na kati ya ndako nanga moko mwasi nanga yokaka nga te ba mama msusu omona penza azo se permettre abimi na ndaku ake par exemple na ba muziki ake par exemple na ba course na sans koyebisa même mobali na ye place akei sans même ko senga permission mobali alingaka azala mutu moko azala mutu ya famille ke oyozo kendozo senga papa omoni likambo bona boy. Donc soki olingi na o soumission te mama ko bala te soki olingi soumission te ko bala te et puis soki omoni ke ozo respecter su mobali unayo wana kanga ba click clack na yo kende malamu boka bwana parce que mobali nyoso eza danger pona biso parce que biso nde to provokaka eloko wana infidélité na kati ya mibali na biso. Po mobali nyoso na kati na monde mobali nyoso ki a remarqué bazo respect moi sinazo respecter lisusu te akenda kalibanda koluka place bakotosa ye na lobite ki baka nyoso eza bongo mais la majorité po mibali baza ba infidèle soki otunie pourquoi za ka infidèle okoka ka réponse na bango mingi ezalaka mobali nanga tosa mwasi nanga tosaka nga lisusu te mwasi nanga na zakesu ne loko akoyebisa ete akokendene okuta na jeune fille wana abandi ko respecter azubise papa eza boye papa na linge na bimomoni ndenge nini papa na linge na bimeski oza na besoin na ngai papa donc biso sikoyo ba misusu ezalaka soki asi aumeli na mobali akoma kozwa mobali lokola ba camarade na ye oyo atambolaka na bango wana akoma ko katela ye mangala akoma ko katela ye maloba de mobali alobi nano mibale te yasi akomi na 5 bandeko na ngai ya basi mibali eloko wana ba supportaka yango te que ça soit consciemment to inconsciemment ba supportaka yango te de omona yo moko bomi libala na yo soki omoni mobali na yo akomi infidèle akomi kokende kolinga basi ya libanda. La première question qu'il faut se poser est loko nini ezo simbe pa na ngai te. Pourquoi mobali oyo abande to lingana kine to zala ki bien awa mais akomi ko linga mwasi ya libanda. Qu'est-ce qui ne marche pas chez moi? Et loko nini na bungisi déjà na bo mwasi. Parce que bande konanga et loko etika kabiso to zala basi. O balobaka femme sage construit sa maison ezalaka basi oyo bazalaka soumise. Ezalaka kozala soumise na mobali na yo. Soki omoni ki olingi suko za la soumise te mama malamu boka bwana parce que l'air yo ofongoli porte wana ya kozala impoli devant mobali na yo mobali akokende ko luka place bako linga ye place bako respecter ye place mwasi yo akozala soumise pa na ye okomona siko mobali na akoma ko bima libanda azozonga kana ndako l'air azobima libanda ndenge wana azako ya soki akuti maladi kuna akoya nango komemango tina kati ya ndako akomema maladi libanda aye nango tina kati ya ndako na bino. Pourquoi? Parce que yo fongola ki porte na impolitesse na yo na manque ya soumission na yo. Donc ezali eloko yo nzambe nde mutu apesa yango ezali mobali na yo mutu atia loi wana te ezali loi ya nature eza loi oyo nzambe apesa eza bokonzi oyo nzambe apesa mibali ke base to biso basi to zala soumise. Alors moi si o nyoso azali ko se respecter moi si o nyoso alingi libala nae moi si o alingi nyoso alingi foyer nae il faut tous ala ka soumise na mibali na biso.
azala na mbongo te soki olingi kovanda na ye zala soumise pa papa. Parce que ce que oza soumise était créer ba porte na ba fenêtre ko boma libanda na bino parce que mobali akobima libanda akokende ko luka soumission wana oyo pesa ka eli susute. Mingi ezalaka base ya ben fidélité ya mibali na biso. Na ye ko lobela sisio oyo ya infidélité pourquoi parce que likambo ezana kati ezo tambola na kati internet na biso mikolo oyo ya ndeko na biso Michel oya betaki petite na biso Gladys pona tina abetaki petite na biso Gladys dit pona tina ya mobali ne Tony oya bimaki libanda. Donc mobali soki mobali a commis infidèle soki mobali a commis infidèle mingi faute ezalaka epai ya mama mingi faute ezalaka epai ya biso ba mama. Donc ozali sous soumise te pa mobali okomi ko pesa ba loi na kati ya ndako meme nzambe akosepela te parce que nzambe muto atia loi wana apesa mobali bokonzi. Pourquoi mibali ba matelaka biso mibali ba matelaka biso mibali nde ba mataka likolo na biso ko lakisa ke toza il faut toza la soumise que tozali inférieur par rapport na bango. Na ndenge oyo tolobaka ya mwasi azala ndenge moko na mobali na musala te. Ya musala ezelo ko mususu me oyo ya vie ya couple. Mobali il faut atikala mobali mama oye ba place na yo o jouer rôle na yo en tant que maman. Mais soumission nzambe muto apesa mobali autorité wana. Basi ebele bazalaka soumise te. Okomona na débit aza soumise mais kokoma période moko boye maman a changé complètement. Akomi ko finga mobali soki mobali abengi ozo bengela nga nini yo yebi place biloko no yakoli ezate. Donc okoma ko gangela mobali nyoso ya mokila linga te mwasi ya monela ye mwasi situ oyo ya ye bafani nenda kumoko. Donc la soumission bango batu baluka yango te nzambe muto apesa bango autorité wana baza toza la soumise pa na bango. Et puis eza eloko ebendaka mingi ba infidélité na kati ya mabala na biso. Lere mobali na wako kende libanda akiko kuta mwa petite mo kuna libanda fi wana siko azali soumise azali ko lengela ye omona papa akomi infidèle. Papa akomi ake libanda azongi na kati ya ndako ake libanda azongi na kati ya ndako. Or eza danger soki papa akomi ko kende libanda azonga na ndako akoyana malade na kati ya ndako ekoboma bino nyos. Alors les mamans soyez soumises. Nazali ko s'adresser na ba mama toutes les mamans du monde boza la soumise na boso mibali na biso soki oza olingi mobali wana lisusu to olingi soki oza la soumise te kanga biloko no kende boma libala wana parce que ezali porte moko muneno satan profita kanango pona kokota na mabala na biso soki mama oza soumise te satan kokota na kati ndako na ko détruire ndako na yo. Parce que infidélité est belé, plus de 80% infidélité à mibali. Et où ta ke pa abiso moko po toto sakali sous mibali te. Toto ce que ozo se sous mobali na yote mingi bakenda kalibanda. Omona soki ozo sola ozo ebisa ozo beta li sola mobali no na famille na yo sola mobali na liboso ba parents na yo. C'est comme si ozo loba pona momo petit moko boyo kutani na yo. Oh asa papa ya bana na yo bo fan tam sous 10 ans. Siko soki yo pesi respecte na kati ya famille na yo mutu moko te na famille na bino ako respecte yo meme na ba camarade na yo et puis akoloba te lero ozo manke liboso ba ndenge wana mais ba réaction na bango ezala kandenge nini ko bima libanda ake ko lukane mutu ako respecte libanda ba mama toto sa mibali na biso meme nzambe pona ko went mutu abandaka na mutu abenir nano mutu na yo awe mafuta na likolo na onde kiti na nzoto mobimba soki na foyer boze su papa yebani lisusu te mama yebani lisusu te bokomi bino nyonso ndango mongo salade foyer wana ezalaka na kimia te infidélité kotaka désordre kotaka divorce kotaka mama yeba place na yo ya bo mama tika papa na place na ye ya mutu aza mutu ya famille azala na mbongo te pour les robalier olobaki dans le pire pour les meilleurs. Alors soki ezate ke papa musale kufinde yo komi ko komande na ndako komi ko tomboka na ndako azaiso na mo adire te basi msu ba se permettre ka ke penza na muziki ake na ba fete sa meme ko yebisa mobali na ye. Mais sikoyo mobali wana ayo kutana na petite na moko boye fi wana sikoyo apesa ka ba rapport ne papa ye problème rendez-vous moko boye kamanda nga okelota kamanda nga lobini. Siko amoni o wana libanda zo respecter lokola yo. Omona okomi na mbanda sanke oyeba. Parce que yo moko pesa kinzela wana. Yo moko tosi mobali na yo na ndako te. Alors, infidélité na mibali ebele
na ngena ko signaler ka eloko infidélité ya mibali ebele eutaka na nzela na biso moko basi nde to permetaka yango topesaka nzela na infidélité ya mibali na biso po na manque ya soumission na ba foyer na biso. Soki oza femme soyez soumise. Femme soki oza soumise te. Eza loi ya mobali te, eza loi ya nzambe muto apesa loi wana. Soki yo femme eza soumise pa mobali na yo te. Consciemment ou inconsciemment mobali no akende ko luka mwasi wa kozala soumise na ye. Ça même peut-être ye moko alinga parce que c'est eloko eza na kati na bango. Eza eloko nzambe atia na kati na bango parce que eza pamba te eloko se komami nzambe akoma na Bible eza te ke opo eza la blague. Eza poto sale la yango. Hein? L'émancipation de la femme, ça n'a rien à voir na vie à couple, na vie à foyer. Ça n'a rien à voir. Émancipation ezali po otanga ba classe lokola mobali, ozwa pe musala lokola mobali, osala pe misalo mibali basalaka, bozala considérer ndenge moko ezala teke mobali po aza mobali aza na salaire munene koleka yo mwasi au moment où bozo sala musala moko. C'est ça l'émancipation. Mais na kati ya ndako parce que ceux qui ordre zate que papa za papa, mama za mama, bino nyoso bokomi ba papa, ba foyer wana ebeba akaka. Omona mobali akomo luka place ba koto se place ba ko respecter. Maman manka ka mobali no deva bandeko, no deva ba camarade na yo. Yo kanisi aza mobali. Les rozo manke ndenge wana akokende ko luka libanda place ba ko respecter. Après yo ko banda ko lela mobali nanga ke libana mobali nanga comme infidèle. La majorité des hommes infidèles. Soki botuni bango majorité ba homme infidèle. Problème na bango ezala kaka. Soki otuni oka kaka. Réponse ezalaka moi sinanga to sanga ite. Moi sinanga ezalaka soumise te. Moi sinanga na zana moko ya za déjà na 10. Moi sinanga bimaka na ndako sanko tu na ngai. Parce que ki autorité wana bango moko baluka yango te nzambe muto apesa bango yango. Toto saka mibali na biso. Toto saka mibali na biso bandeko na ngai. Po omona elo okuto eleka ki duso tomona video wana ya ndeko na biso Michel ndenge bande ko sala na mwana na biso Clarisse ko beta e. Mobali nazaki na kati ya ndako. Siko mobali ya ndenge wana abimate ndenge nini? Mobali azaki na kati ya ndako. Mobali azo pekisa ye azo yokate. Mobali ndenge wana ko kende ka libanda. C'est qu'il y a quelque chose nde tinda ki abima libanda. Respect zate. Mobile soko zoto ata yo muto lei sakaye, il faut pese place na ye, femme soyez soumise. Il faut toto sakaye loko wana. Comment une femme, moi je peux pas m'imaginer comment une femme peut faire des dégâts comme ça là. Des jours là, il se montre à Katianda, mobile peut azana Katianda. C'est que mbala nzakana mo à dire et je comprends pourquoi abima kalibanda. Pourquoi abima kalibanda? Parce que ki mobile na ye ozo pesa ye yangote. Oyo nzambe a pesa ye. Nzambe ye moko alobi et comment na Bible femmes soyez soumises à vos maris. Aebisa mobali kake loko moko aimez vos femmes, c'est tout. La soumission est loko ebele zana kati, soumission respect zana kati, dialogue zana kati, ko yoke la muto zana kati, de makamunyo so zana kati ya soumission, soumission oebika soumission de que ozala na se ya mutu wana. C'est ça être soumis. Donc ozala na se na ye bango ba luka ngo te nzambe apesa bango. Donc eza eloko moko naturel, bazo forcer yango te. Et puis ba msusu ba bimaka inconsciemment parce que amon respect ze sou na kati anda kote. Ya ko luka ne muto opesa respect libanda. Ba mama infidélité mbana na biso mingi to yaka na to pesa kango biso moko. To fongola ka ba porte biso moko. To zala soumise na mibali na biso. Soki omoni ko zo respecter sou mobali ne kabona na yete. Ce que moni ke ozo mobile ko respecter ete kanga bisaka na yo kende parce que ezanzelo fongoli ya liwa ya malade mutu wana okendo sala ba rapport sexuel na mwasi mususu atie condom mete asali nini te aye ko zongelo na ndako omona sikoyo malade ekoti na kati ya foyer na yo. Pourquoi? Parce que yo moko respect ya mobile no soumission ezate liboso ya mobile na yo. Ba mama to fongola kanzela na lobi ba infidèle nyonso te mais la majorité infidélité mbena na biso eutaka na manque à respect na biso envers bango. Eutaka na manque à soumission na biso envers mibal na biso. Na debi muto obande ko respecter, muto obande ko sa lenyo, so muto obando bekisa, bobando lekisa parfois 1 heure 2 heures na téléphone bozo solo. Mais les rebo komi ensemble, respect si li pourquoi. S'il y a un problème, botie Nicolas mesa bo solo li. Mais ko zangela mutu respect ke okomi ko benga oza zoba liboso ba camarade na yo. Ero wana ko répondre te. Mais ako se venger na ndenge nini? Ako se venger na ndenge nini? Okende ko luka mwasi oyo ako respecter ye.
mibali bazalaka bongo akokende koluka mwasi oyo akopesa ye respect ne ya kimobali na ye mobali nyonso alingaka barespecte amonana azala mobali mobali nyonso alingaka bapesa ye place ne wana nzambe apesa ye ke mwasi ne apesa place ne nzambe apesa ye mobali alingaka tendresse wana ya mwasi ayoka ngo asanta ngo meme na ba parole na yo meme ndenge ozosola na mobali no tendresse efo ezala na kati oza soldat te soki oza soldat kende kosala mosala ya kimilitaire tika ye na kimia me obima soldat na kati ya ndako ganga kotomboka ka mobali akoki koyebiso eloko te mobali akoki kotuna eloko te akoluka place oyo bakopesa ye kimobali mama akokima okende luka place bakopesa ye kimobali na ye. Donc infidélité ya mibali na biso bandeko nanga mingi eutaka na biso moko to fongola kanzela wana na manque ya politesse na biso liboso ya envers mibali na biso na manque ya soumission na biso mibali bato baluka soumission te nzambe muto ayebisa bango femme soyez soumise à vos maris. Alors soki ondimi ko fanda na mutu ndako moko zala soumise. Donc on dit ma loi wana ya naturel on dit ma loi wana nzambe atia zala soumise 1.3. Et ce que omoni kokangote kanga bisaka na yo kende infidélité mbe na biso euta ke pa na biso moko bandeko na ngai eloko elekaki na ndako ya ndeko na biso Tony soki otali bien soumission eza na kati ya ndako wana te soumission ezalaki te po penza mobeno aza na kati ya ndako po liboso kutu ya bandeko na yo ozo filmer mwasi oyo mobali na alala ye et puis ozo loba mabele onde mobali na nga bandeko simba liboso ya bandeko na yo mama bandeko no ba ko respecter mobali no wana mukoloni bandeko na o wana o ba bandeko filmer ba ko respecter ka mobali no wana mukoloni et peut-être eza pemba la liboso te donc manque ya soumission etinda ka mbali ba komi ba infidèle. Lero ozo tomboka bongo liboso ya bandeko na yo ozo gangela mobali no liboso ya bandeko na yo okaisi mobali no kendo luka libanda te akokende koluka mwasi oyo akopesa respect o nzambe apesa ye akokende koluka mwasi oyo akorespecte na respect o nzambe apesa bango mibali bandeko mibali na biso bakenda libanda po na biso moko po biso toza tolingi kozala soumise te. Or foyer moko te koki kozala na kimia soki soumission ezate mwasi fo azala soumise na mobali na ye. Et puis mobile nde akolinga soki oza soumise mama mobile no akolinga yo kaka automatiquement respect ya mobile ekotina mobile no akolinga yo mibali ebele bafana kana base bango po mwasi na yaza respect mais okoma soldat na ndako ganga ko bunda ka modele to mona kindeko na biso Michel abunda ki wana non et puis mobile azana kati ya ndako donc kuna penza respect mobile ezalate soumission mwasi nango soumission ko zala na no place nini wana bande kono bazo filmer mobile no aza wana donc respect zate mobile ya bongo je comprends pourquoi akenda koluka ba makangu libanda soumission ya mibali na biso c'est écrit dans nos bibles c'est écrit dans la Bible femme soyez soumise à vos maris ce que lingi suko respecter mobile te po yondo futaka ndako kende tika e parce que akoyela yo maladi mama toza la soumise na mibali na biso. Eloka mukena zaki akobakisa pona likambo oyo yango wana toza la soumise na mbali na biso bango ne balingi toza la soumise na bango te nzambe muto aloba ngo nzambe muto akoma ngo eza loi ya nzambe ke toza la soumise na mbali na biso bande konanga to respecter mibali oyo babala biso bafalisa biso na mandako ya mabala po mwasi waza na mobali te ba respectaka yete ato oza na mbongo ndenge soki oza na mobali te bako respecter yo te donc soki muto wana aye ko se présenter pa bino abali yo c'est que il faut la soumise on dit ma loi wana exact ozo salango pona yete mais salango pona nzambe parce que nzambe muto atia loi wana ce que ozo respecter nzambe ce que on dit mi ozo respecter loi wana bande konanga basi combien de femmes bazana basi mibale obala bangote toza plus de 52% ya bato bazo vena mokili basi plus de 52% beza basi ozo muto moko boya bimi na famille aye a balio il faut la soumise au respecter loi wana nzambe atia. Femme soyez soumise. Moi sois la soumise na mobile na ye. Ezalaka rare azana ba problème na kati ya foyer na ye. Bande ko na ngelo kwa mukena zaki pona ko partager na bino kaka yango wana likambo oyo ezali ko circuler na YouTube na biso pona likambo ya infidélité ya mobile ya ndeko na mobile ya ndeko na biso Michel. Infidélité mingi eutaka na manque ya respect na biso na mibali na biso. Soki moni mobile na akoma bimalibanda pose-toi des questions pourquoi? Est-ce que loko nezo tambule pa nanga? Est-ce que na tosaka mobile nanga? Est-ce que na respecta kai? Est-ce que na pesa kai valeur nae? Mobile ya muki azalaka te. Ata aza na mbongo te soki ozo respecte te akokende libanda.
to respecter mibali na biso bandeko na ngai. Eza loi ya nzambe mibali mutu a créé yango te nzambe mutu aloba femme soyez soumise. Eza nzambe. Soki on ndimi ko kende na église na mutu na balati so pete na musapi. C'est que on ndima pe on nzambe aloba femme soyez soumise. Eloko muke nazaki ko partager na bino na poko lelo yango wana toza la soumise na mibali na biso to sa mibali na biso. Eza bango bato balingi te nzambe mutu alobi yango to sa mibali na biso. Soki omoni oko to sa ete kanga biloko no kende. Po sino ko benda liwa na kati ya ndako na yo. Mobala ko yelo maladi libanda. Parce que consciemment ou inconsciemment akoluka place bazo respecter ye. Akoluka mwasi akopesa equivalent na yake mobali. Akoluka mwasi akopesa valeur na yake mobali bandeko na ngai. Femme, soyez soumise. Et comment mi na Bible bandeko. Toto sa eloko wana. Soki to lingi libala. Soki to lingi mibali na biso. Soki to lingi mibali na biso bakende. Kozuela biso ba maladi libanda te bako sa biso na banda. To za la soumise to respecter mibali na biso. To pesa bango place na bango ya mutu. Papa za mutu. Siko yo ozali. Yo siko ozali nzoto. Donc soki nzamba lingia a benir ndako na bino ko banda likolo a kiti na se. To za la soumise na mibali na biso. Eloko muke nazala kika ko partager na bino yango wana po basi bele balela mbali baza infidèle mama o mitana no yo moko avant mbali no azala infidèle parce que alinga kiyo na basi nyo so alinga me yonda la tso musapi na mupete na musapi c'est que alinga kayo yo siko aza desinde na ba comportement no okoma soda na ndako okoma ko tomboka ko ganga muto alobaka te yondo komi chef na kati ya ndako ako kende ka libanda toza la soumise ba mama na ngai yango nazala ki akopesa lelo yango wana bandeko na lobi na ngolu ya nzambe boto mona na video mususu bye bandeko na ngai botika na kimi ya nzambe bye.